Merci na balandiba na EHP Media babi EHP Media ya Papa Edo Aman EHP Media ya Mama GH babi EHP Media ya Mobos Zide Makolo EHP Media ya Elena Tanda na Paris Motema ya Die Koleka na Pesili Susumbote na mon papa d'Alliance Mbambo na Paris babi wana papa na ngai. Merci beaucoup minga ko bezalité le to toujours na mosali o amesana ko pesa bino bilei o nyoso bolingaka tozana prophète Israël Mbambo balobi tant to bengi da prophète Israël Mbambo bato bagangi déjà ne balobanga toko déjà ici bakoti pona balanda maloba kitoko mbote papa. Ah oui, mbote journaliste. Oni mosala nzambe. Musala nzambe kolo musala zo sona musala na ye biso tozaka ba représentant na ye o ati comme ambassadeur na sens na ba peuple de Dieu pe baza na kati ya confinement mais baza na kati ba prière na bango dati au gouvernement pesa ki na moya mais yango to zela bango ndenge ba bimisa ba na nzambe bakende basa bazongela makambo na bango comme habitude. Merci beaucoup avant tokene na makambo na mozindo marge mwa ba mbilinga ezoya makambo ndenge na ndenge ezoya mais to senga oleka na ko sala lo sambo par rapport ya bana nzambe nde ba mesana kolia bilei na bango. Zambe na Israël, fongola sagesse et intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit nous soit dans l'émission de la béni na kombo na Yesu. Amen. Amen. Papa touti kolanda par rapport ya événement oyo nyosozoleka tokomi na tango oyo malheureusement balobi l'église ti lelo nanu bapesi ningisa te balobi bakofongola l'église nyonso te mais bakopesa kaka na l'église minene comme catholique kimbangiste armeli sali ba o mikolo minene bongo bino le ba prophète bo suka boni évangéliste na journaliste église ya munene bible comment ngote o pasteur azana batu ebele yazana église ya munene ezarate hein bible pesi église na maboka Pierre. Abi Pierre yonde quand na yo na établi église de Christ azo pisa Pierre. En réalité église au banga ya minene na ya mikie. Pierre c'est ça verset biblique ni ba komi église ya mukie na ya munene. Bien le place mi 7 mi balé ba sangi na kombo na Yesu asawana. Yango biloko bino bo lo ba église ya minene ndezo pesa ba pasteur religieux wana nde mututeti. Yango ba bongo wana te ba ko se repentita. Na sens gouvernement ko ko lo ba te ke ba église ya minene fezonga ya mikie zonga te. Ya mikie ndete za ba église ni. Bakomaka église, l'église c'est corps de Christ. Et c'est Christ azaka munene na Christ azaka muke. Ponga debi Christ azaka moko. Azape kaka moko aza elombe. Yende mutakufela biso na croix. Journaliste religieux mutakufela biso na croix te. Elo ekufela biso na croix ce n'est pas la religion. C'est Jésus-Christ ne mutakufa na croix po yo nanga toza la sauver. Merci beaucoup yenda kufaki na kulusu pona ngai na yo toza la sauver mais papa tozomona ba rumeur moko ezali ko ningana par rapport ya réseaux sociaux batindi biso message moko balobi euti na Brésil balobi à partir le 8 mai na moi encasser les kobima molile ekokota ekobeta kake balobi batu esika nyonso kozala bokota na ndako mais na ndako faut kozala na mafuta kozala na parfum bozana biloko kolia et ça pendant 3 jours tant que yo za na mabondeli nzamba révéler yango te. Bon journaliste merci beaucoup za question mon bana kozela ngo pe pour te répondre bana nzambe ba landa biso en direct. Journaliste le pomme ezali que prophétie tango ebimaka en réalité journaliste ba critique ka nzambe te ba finga ka nzambe te hein ba tonga ka nzambe te. So moi muta finga nzambe au critiquer nzambe c'est le diable en personne ne muta critiquer nzambe ndalinga senti nzambe te mais biso toza bana Yesu Hamashia o ba bengi Jésus Christ de Nazareth les pommes ya prophétie ba critiquer la prophétie te ba examiner kango o examiner yango omoni prophétie ezotambola na mokili oyo ke na le 8 mars makambo ko salama boy soki tozongi mukie balobaka l'an 2000 hein mukili ekufa hein Yesu akoya l'an 2000 eleka Yesu ayaka te na critiquer prophétie na bango na tiango pe douti te les pommes eza photo zonga na écrit nga bible ezobisanga na apocalypse 9 apocalypse 9 bakaka les jours J étoile ko uta likolo ekweya na se étoile wana ko baluka et kobimisa ba soterel na si ma banque on a ba souffrir mokili pendant 5 mois na moment na enlèvement c'est salamaki enlèvement c'est salami parce que dans les événements monsieur salama bana na nzambe ba déjà enlevé la raison pour laquelle Apocalypse 3 le verset 13 a lobi bien nenge papa yo kaka mawa pona bana na ye
ndenge pe nzambe ayokaka mawa pona ba o babangaka ye. En réalité soki bokosomba ba bougie bosombi ba mafuta bosombi ba torche ba loso. En réalité papa excusez mais balobi eloko nyonso ba chargeaka ekopela te pile ekosala te torche ça ba bika uniquement faux bougie. Hein? Bougie. Bon, pona nga soki ez événement ya diable. Hein? C'est le diable. Pour diable azana yo kwa créé par mensonge, hein? Alinga ko sabatu pour un événement. En réalité c'est Christ azawana physiquement pour intervenir. Christ aza comme la lumière. Alobi na Jean chapitre 8 le verset 12. Alobi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Yo resomba bougie tien na. Tant que yemo aza lumière aza. Siko, tina bougie no ezani. Balobi pona e servir biso to mona mo eloko moi nini est-ce que tu retiens moi mai est-ce que tu resabida mai babi nandaku tout la loso to la makana kata ndaku suko makala wana to kopelisa ngona nini. Journaliste yokanga bien. Le problème est sali bat ba otanga Bible te. Photo songa to na Apocalypse te et to ki na Exode. Histoire ya Pharaon na Moïse na peuple Israël. Mouli le côté en Égypte pendant 3 jours. Ponanine parce que Pharaon a kangaki Israël comme en otage. Peuple Eli yanzam. Yango na tout na question. Na minute Pharaon c'est qui? Nana kangi pays en otage. Nana kangi monde en otage. Pharaon c'est qui? Parce que n'époque wana tant moulili ekotaki na Israël na Égypte na ngamba Israël pour les alaki. Bayembango na musicien na bino ba musu batengama. Bayembango le problème ezali que na Christ aza lumière. Tant moulili ezoya lumière babi que au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire dans moment Christ azoya a opé sa lumière na vie abat. Pona nga makambo bazo besama une époque ya Exode ya Pharaon na Aaron eza par rapport ya Israël bazalaki na esclavagisme en Égypte. Siko elo esala mulile frapper ba frapper beta onzamba beta Pharaon par rapport au Pharaon kanga Israël en otage. So nengine bate nanya kanga mi en otage. Po batu basomba loso basomba mumba basomba bougie basomba na ba mafuta. Soki eloko ane beti ezo beta po bo mabatu ba démon ba kita sur le terrain ba ozala physiquement ou le diable azo comme en personne. Pourtant le diable azo comme en personne, Jésus n'est pas quoi enlèvement feu de Jésus salam. Bana nzamba solo ba ndimi Christ comme Seigneur sauvé ba mon diable en personne boité. Ba on ba ça déjà enlevé. Enlèvement de Jésus ça ma pona. Par rapport eloko na ebité to kolobango eza ni siko révélation wana tango makambwane ko salama. E ko salama ka na Congo, auto yo salama na Afrique, auto yo salama mokili mobimba. Bon, nenge ba prophétie bimi ne ba lobi prophétie lobami ke monde entier événement ne salam. Ngai na ko senga na ba peuple de Dieu bo se repentir. Mon repentance diable banga. Mutu soka se repentir atiki mabe ndeze c'est important. Pour na Congo na monde to ba musuma muke na munene zarate. Biso ba tangi sara biso bon. Tanga na tangi na Bible ngo musuma muke zari ya munene pesa. Les promesses ba pasteur ba se repentir, ba prophète ba se repentir, ba autorité mboka ba se repentir, ba tika mabe, bana basi pe ba se repentir. Ceux qui muta se repentir azongelinza Bible bito kata bilamba la biso te meto pasola mitem na place to comme pasola bilamba mote ba pasola bilamba na ba bilamba esala nzambe lo te nzamba sala atala o ezo frapper na misu te nzamba atala le cœur. D'abord, peuple de Dieu, balongola mitema mabe mutaza orgueillé, mutaza na lukuta, mutaza marcher na diable. Et là on ne changer mut. Et là quoi ne zolinge salam. Et ça peut changer via batu eza envoûtement ya monde éternel. Tu eza monde éternel ba bongiselo au mo pour ba beta batu. Balobi na biso ne tolandaki yango balobi na biso soki eloko ane betami batu bokoti na ndako bondo yoka mungongo ya mutu moko bendeti mungongo ya muta famille na yo soki yoyoki mawa
ofongoli porte démon wana ko soki ba démon ba o ba to alo ba bongo ba démon ba koti ba zuyo ba kena yo bongo soki exemple ndeti moto ya mba Jésus Christ comme soit vers fongoli porte ba ko kota pe ba zoye journaliste bino bo Bible bo koti to ke na Bible Bible lobby tant Jéricho ba okendo boto la Jéricho ba bi faut ba tourner Jéricho pendant 7 fois ba ganga ba cri Jéricho ekweya pe Bible ba kisi ke moi si mo ndumba za wana rab de prostituée ya banda osala kindumba pe bana makas moi so na ndumba mais na kindumba na abomba ba pion na kindumba na a intercéder pour la famille na asengi ke tant ba Israélite ba okota je suis à kota na peuple d'Israël ba zo Jéricho en otage Nzambe a protégé ba ndako na ba ko yete mais ba lobini ba zo singela mba ba tia na fenêtre eza ko la signe mais tant ba okota ba oganga ba cri de joie Bible lobini ba lobi bien oya ko bima libanda wana etali mais bango moi sona agarder famille na eti Jéricho ko mais ndako na ba ko ekite so bino boza famille bo na kati ya ndako so comment ndenge boza wana mbala moko oka mungonga mutu o bengo wa membre famille na ndenge nini ba nyoso baza banda so membre famille wa bengo na ndenge nini tetoza ya sincère membre famille wa bengo na ndenge nini ozana wana bana na onyoso na ndako na mwasi na yo siko voisin awa talo ndenge po mukili mulili exa partout milimo wana ko benga na sens ni journaliste Nzamba bank saka batuté Nzambe tant akutana ina Marie abisi Marie que la paix du Seigneur soit avec toi l'ange de l'Éternel abisi que la paix du Seigneur soit avec toi salut Marie. C'est l'ange de l'Éternel. Moutabangi sarabatu c'est le diable. On va film un monstre traité par zombie, hein, Satan, démon moutabangi saka, va bien les serpents anciens. Jésus-Christ a banque sera peuple. Christ, Jean a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Abike yende alongla lisum. N'abi bien Israël bazangi na posa ba sulana nanzam. Mais ba ko sulana nanzam était parce que ba ko ante. Et loko nga na senga na bana nanzam. Prophétie ba critique raté ba examiner kayango. Le problème est ça le 8 mars c'est ça musika te to comme le 8 mars mais ponanga prophète le 8 mai plutôt oui le 8 mai et ça musika te to comme le 8 mai nga ponanga les prophètes Israël mbam nazo se préparer physiquement te nazo se préparer spirituellement na sens wa na somba ni bougie na somba ni huile na somba elo monte so na zana huile nanga déjà ya on a salle la micronios so peut arriver que na zana bougie ya on a salle la micronios mais na somba elo monte mais na préparer spirituellement na sens wa pour bana nzambe il faut pas comprendre que tous en temps oyo nzamba bank sabiso te mais toi en temps photo zongela nzambe mutu nyonso fa zongela parce que Jésus revient bientôt Jésus revient batbandi marate que Jésus akoya batbandi marate ka lève meko salam so biloko ezo salama oh so ezalaki ke ba komona ba banque wana na kosa d'accord que apocalypse alobango apocalypse 9 aloba ke ba banque eko salama ba banque étoile 8 alikolo ekweya mais bango balobi sanza na nini sa nini na moyi sanza ezalaka na moyi boye en caché les kobima likolo ekoma rouge moi esikana ekoma rouge kake moko ko beta beta ale likolo komi mwindu mokimeme ko mwindu esikana siyo kozala ozwi ndeko na yo ozwi okoti na ndaku bozi mafuta bopakoli na rideau bopakoli na porte makamutu bovandi obandi ko sambela malele moko bono yoka ba mingongo moko ya batu ba benga bino silibana neti ndeko na mingongo ya famille na bino ba benga yo nani boso yo ki mawa yo ko fongola porte bakoti bazwi yo bakena yo pendant 3 jours jusqu'au 3 jours wana ba bibola makana kata ndaku makamunyos na kata ndaku journaliste pona ngai na banga nzambe mingi na respecter les hommes de Dieu tous en atteint ba guerre mais tous en atteint ya ko zonga na écriture peuple de Dieu botanga ba critique bien journaliste n'attend auto sali en réalité événement wana o bango ba loba wana na mona ngote bon so salami na ngote so salami na ngote tant que le prophète tant que ma prière ça m'a révélé ata symptôme yeloko ngana moni symptôme wana mais tolandi na moni nde to komi na apocalypse bango ba lobela apocalypse te wana eza signe nini apocalypse to ça na apocalypse mtawatambola sur le terrain ce que c'est apocalypse je suis d'accord avec lui na bango pour apocalypse c'est signe de bataille de la fin so wana eza signe nini makambo Égypte Égypte dai makambo Israël bakanga maki pona Pharaon akanga Israël en otage ne omo mulili wana zemba magorodo esalama ma banque esalama mulili esalama ma échanger comme rouge makila nzamba beta Pharaon na ba combien ba titre ya ba épidémie
C'est ça, wana ezaki makamba pharaon. Bon so comme makamni ya pharaon. Mais balobi na biso soki ba révélation euti na ba prophète na ba pasteur ya Brésil ezalaka ba jeté toyebi te kuna kaka ba prophète baza kuna awa nzamba révélé te ba prophète moko te to basiko na Congo nzamba yebi Congo te. Bible or ezalaka te. Bible anglophone na ba francophone ezalaka te. Bible or ezalaka te. Nyonso ezalaka la Bible. Ce sont les critiques de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la voix de Dieu. Ce n'est pas que ba prophète ya Brésil non. Biloko yango moni religion, biloko yango religion. Le problème est nini? Jean lobi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Christ tangazo kota bi au mwana Marie, mais tanga koti, babi l'onction fait la différence. Tanga koti na mai abisi Jean baptisé nga. Jean lobi te naza dinte yo za mukolo. Yo za maître. Donc on la même soulier à sapat na ote ba lacé. Alobi na yeke baptisé nga pour prophétie et s'accomplit. Tangazo baptisé Jésus, ciel efungami, kolomba kitili kola Jésus. Voye lobi. Oyo mwana ngai nanya kota na mai voye loba likolo boy pou mungonge lobi nzambe o nzamba loba journaliste nzambe soka lobi akitia zo loba yo mato ino epasuka eke pasuka yo voa nzambe okokango te ya mo nzamba so na ba serviteur le prophète tant nzambe alobi to ba nzambe habité ba prophète ona nzamba révélé bango mission ya Satan alinga sana mokili. Soki nzamba révélé bango mission à Satan alinga sana mokili nzamba ko épargner ba oya ye ba oya nzambe ba ozala épargner. Vous comprenez journaliste? Soki Satan amta mema mulili wana pour troubler ba nandimi te que Satan ko mema pepe mulili. Satan azana eloko pe créateur hein à part mensonge. Eloko ni diable a utilisé. Exemple, mon pepe mutasala nzambe. Nyoso to vivre mokili c'est Dieu qui a créé ça. Diable a kota na biloko nzamba créa a ça quoi ba photocopie et alors c'est original ba misi photocopie na mais c'est original te les pommes ça katia ba yomo ba ko sabana ba monde ba kindoki na manja magie ba rose quoi ba occultiste ba kanka ba maison na ba ko sara bango ke ba ba badza ba nzambe nzoko ba nzambe te il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a la raison pour laquelle journaliste ndenge zawana yopo komi kobang cameraman me komite akomi kobang ya zo ba te événement oyo et comment banque ça na bana nzambe na place basa la provision ya sainteté, provision ya vie à prière, provision ko luka nzambe ba ba ça la provision biloko ko lia na temps ya guerre yo na temps ko lamba temps ya guerre yo na temps ko lamba elo ngina tuna mukena ça zali pe va permettre le diable attaquer mokili pendant 3 jours en otage. Jamais. Même temps bakangi boy mais nzambe ange de l'éternel au samusala obote ba bi mais il faut pas fungula tala bakanga ka gloire ya nzambe to benge un Dieu jaloux mokili oyo eza ya nzambe eza ya Satan te Satan akelanga te ngana kelami na image ya nzambe to longola pe swelo ka mundele na noir te nzambe bi mundele te bi pe noir te nzambe bi mutu a créer na image na ye akeli mutu na image biso to ba lili ya nzambe e lili ezaka na couleur te yo za elili ngape na za elili o cha différence yo mundele o noir o ndundu o indien o chocolat o bleu on est un diable hein biso nyos to za ba être humain est-ce que lola ya ba mindele ezali lola ya ba noir pe ezali elo ngina lo ba mwa mokie papa ngamo pe zaki étonné par rapport yango soki ndege oyo azana android te auto eloko bato bazui yango balekisi yango toyebi bato mingi balandaka information même na radio auto même na TV sikoyo soki mutu na android te eloko pe eleki na tele eleki pe na information te sikoyo mutu moko abimaki akendaki zandu brusquement arosuka boni yoka tangu Jésus-Christ l'homme de Galilée nzambe na ngai Yoshua Hamashia tangu Christ apparaître hein oyo babi a telema l'espace ta montagne Sinaï bible babi tanga telema en espace biloko nyonso esala te mituka e démarrer te montre etika et kangama sur place téléphone est fonctionné te parce que les maîtres du temps il y a un maître à temps tant apparaître biloko nyonso esala te mais comment tangu diable azo buka apparaître a bloquer biloko nyonso na sens ni makambo bazoloba eza makambo ya enlèvement tant Christ ko paraître ne biloko esala te mulile ko sala pété journaliste mubala libala ye ko zwa basi na ye selon Matthieu 25 hein aye ko zwa basi na ye ba kende ko ta paradis oh couple mulo baba yebi Jérusalem mboka kitoko
mboka ta ba couple muloba na selo bango place bazali ba musicien chrétien ya solo bango wana ba congolais ba yembaka ba couple muloba ba musicien o ba yemba ba musicien congo boy polémique na ebisio bien bango ba yembaka so bango ba yemba na ba croisade lobi boy bongo ba musicien o bazo yemba ba misa album baloba ba musicien ba congolais yo musicien o senga caché musicien senga caché va mais ado senga caché. Non, ce n'est pas ça, journaliste. Bon, tu as dit que musicien ba oyemba mikolo. Ah, journaliste. Hein? Ah, attends na yembi basani. Kasi yo bi banzembo ba yemba mikolo, atanzembo moko oyo yoka. Yemana. Ezebele. Banzembo mo terre à terre. Nini. Nzembo mo eza en sasté. Hein? Eza banzembo boye lokola bandeko yo pour bon la paix mutema un jour ko bon ba mutema ezaka ba ya kaba croire na Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui prouve bon la mutema? Hein? Ah bon ba yamba Yesu. Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, Jésus Christ a ma casse. Dans ici mutu moko Christ inde azali le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui donne la vie. Journaliste, banzemu na bango za cher. Mususa zo yemba nzemu nini? Banzemu ezo kima. Nzemu na comprendre oyeba ndo yemba te. Hein? Yebi nanga mais un prophète ba yemba te. Oui. Ba prophète beleta ba yemba. Mi musique eza ba prophète. Saoul ton esprit nzambe quitter qui. Eh a prophétiser ba ne ko yemba ba betalina ba yemba. Na ba yemba. C'est ça. Père na na betonga bana yemba no yemba te mais otolo ba banzemu na bango. Ona uto yemba wa. Oyembi nzembo ni. Ye na kupe mulobati. Mabele o. Emeli benga mibali. Mabele o. Emeli benga nganga kisi. Mabele o. Emeli be président de la République. Et comme na tango ya Yesu. Asanzi Yesu. Abangiliwa. Ozo comprendre? Wana ita banzembo mu ya kala me banzembo ya banzembo ya lelo. Satana kanizaki akolonga nzoka zwinde misato. Satana makolo katana. Tala mukile za koninga ngala bakisa siko. Satana makolo mayanzi. Nyatela mayanzi wana. Satana kanizaki akolonga nzoka zwinde misato. C'est bon ça pour imiter bayemba bien. Mais époque na bango leka kilelo o ba oyemba lelo o lobi ba frère ba oyemba lelo atani nzembo na bango moko ba frère ba oyemba lelo ba boka ba crie ba démon o ka ba crie on a démon te hein crie o bon ba boka ba ka démon to poussane pa na yo eh ba poussane pa nan ya te Christ ko biso to benglele Jésus de Nazareth o ganga na croix tout est accompli. L'homme de Galilée, mutuana za terrible. Takublaka na Jésus te. Christ wana te ba oyemba, ba benga ba kombo musu ka kiangoti. Musu aganga ngo ba kas, musu super lobia. Oki ba kombo aganga te. Mais penga ndema bete ngana na musique na yoka ta mutu moko te abenga kombo moko bo o ezi. Et na musique oyo ba ndeko la so ba oyemba. Yoka mutu nditi kini ni bana nzambe ba yeba o ba yebite ba yeba. Kini sabe alembia na belela nzamba ba papa okate. Okate. Oh, te pousse n'est pas na yo. So soit lili. Regardez. Regardez, so soit lili. Nga boza pas autant que le wana te. Nga c'est vrai bango te. Nga c'est vrai bilo wana te. Na tanga pona comme na bango ndemo. Bango ba yem, o ba nzemu na bango ba basi ba linyomi. Ba baso pe ba linyomi, ba baso ba loenge. Ba baso ba bongo la mutema bien teli comme l'église mo libanda. Ba linga bango mingi. Ba baso wana. Mais moi je suis bien nzambe na Saint-Esprit alinga banzemu na bango tala ba ba yembeli batu ba musa uto yembela mwasi comment yo kendo yembela mwasi musicien oh journaliste to banga bango te to lo ba vérité elo ni okolo bana bango tangi na ba bongoli mutema yembela ki mwasi okete mwasi nga déclarer ka yembela inga okete soki ti lelo abongoli mutema te elo ni okolo bana tangi bino tout boza même parole hein. Soka bongo motema ta c'est parti asa ndeko nanga dans le Seigneur a bongo la motema comme ndeko nanga dans le Seigneur parce que tokota ne lola nga za posa batuke batunyo sa mokili bakota lola diable a so mutupe akso kana batune ba démon na wana na yemo satana ke d'enfer Yesu aso batu bakota lola Yesu azana posa aso église hein tango Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta
Toujours c'est Jésus-Christ. On les a événements, succès, événements, tout. Même le diable a bangaka Jésus. Diable a bangaka fitir, aeba qui est d'enfer. Aïe bien que asuka mabe. Ya on attend autos ali ban ensemble, ba se tracasser té. Ce beau son bien matériel, bobo mananda, bobo liak, oh mkola jouer ça maboy. Mouli les awe. Israël tant mouli les sama en Égypte. Ba somba biloko. Elo na tout na papa. Mais réponse ngo pesinga te. Bongo bandeko oyo bazana ba Android te. Ba jupe message te eleki pe na chaîne nationale te ba pesa message wana le 8 mai. Et un événement boye ça la boye toi bimate pour boye. Siko lokola ba zuya ngote. Ba kosuka boni. Soka bimaki na nzela. Et comme il est brisque. Mukola suka ba prophète belé ba obima. Et belé ba loba ba makambo, ba croire na bango me yangote. Vous comprenez? Pour ngai na ko bisa ba na nzambe. Peuple de Dieu, bo se préparer spirituellement na retour à Jésus-Christ. Soki ozana ba nzambe moko na ndaku na yo bimisa ba fait étranger wana bwaka yango. Soki ba pasteur lelo ba se repentir. Ba pasteur surtout fois se repentir. Ba pasteur ba teka ba mafuta. Hein? Na ba église huile d'olive était comme soki 2000 francs, 500 francs. Pasteur a teka $100. Huile d'olive. Kasi appuyer nango apesi onction na kati. Ba pasteur faut ba se repentir. Ba prophète ba teka ba jus à pétrole, jus à cocotier. Prophète a teka jiwana 50 000 francs, 25 000 francs. O teke la batu. Est-ce que guérison ba teka wana ba se repentir. Awa yo siko teka. Ba prophète ba teka mungwa. Hein? Prophète a teka mungwa teka mungwa teka ma 100 francs. Prophète a teka mungwa na combien? $10. Prophète a teka mai. Oh mai bishimbi. Bisimbi. Nzamba zarani muluba. Bako sa ko bacha ba biloma baluba na kati. Nzema ya bishimbi. Bishimbi ni. Wana mai te mai na mai bibembe. Comment ba ke teka mai? Mais awa na église oyo. Biso totamolaka na Jésus-Christ. Christ c'est biso boazwa fimba beta na église abi e comment manda ko nangeza ndako ya sambo. Biloko comme ça ndako oteka biloko. Ah biso oteka elo te. Muta sombi wil na libanda to bondeli pona ngo akena wil. C'est ça. Bon soki atamboli amoni uili. Comment yo na kati église a mundi ma va kota wese fa pesa mbongo. L'église est belle ça fidèle église va kota wese ba senga mbongo. Ba futsa 300 francs. Soit disait ba bongisa. Ah L'église nini? Ils en a commis nini? Ils en a église partout. Papa, ba na nzambe bazoyeba. Bolinga tout. Bien sûr. Ba biloko to tango ils en a lola. To tango ba biloko mokilia wet. O to tango ba teka mafuta, ba teka mungwa, ba teka jus, ba teka susu nani na parfum. Ba mso comment teka na ba photo ba pasteur, ba cabal, ba lati cabal. O so e la to la sambe la église. Ba idolâtrie. Ba nyonso ba na ba cabal na maboko ba kota lola ti. Babwaka ngo basinga na balatsaka bangwala bakabala elakisa kitosambela kanzambe moko non eba idolâtrie ozui komba photo prophète Isaïe mochango biki prophète mutabikisanga non c'est pas moi qui guérit c'est Dieu qui guérit est-ce que na place nzambe comment un peu de journaliste tozo banga mutu tene émission na banga ndeti nani na dépendant na mutu ngana dépendre na nzambe siko na banga ndeti nani soki ba frère wana ozoloba bango babeta banzembo baotanga ba nini quelconque babengi yo kende côté en église na bango okete hein ba frère babeta baimba banzembo ba tsanga ba bon baza bango moko bazebele ngana ten komba mutu te ngana lobi na oke banzembo na bango babimisa ba cri na ba église na bango ba tia ba signe ya ba boy siko ngana oui ba frère belé baimbeli basi soit disait ba frère chrétien mais nos frères chrétiens sont des frères païens. Yo comment frère aux gens obéit en église, so sœur aux gens obéit en église, ba sœur pe belé ba yembela mibal. O senga caché nini o senga. Même Alain Molo tatika o senga caché, ti akufa. Bo tuna ba groupe Gaël wan, bo tuna ba est Alain Molo tasenga caché. Atoms ba la gisi ko yembe pa Alain Molo. Afuti Alain Molo te combien? Alain Molo ta gardé à cadrer Harry Papa, le Harry Papa komi mutu. Après ça imbo. Harry Papa qui n'est pas allé molo tout monde faisait été. Yo te histoire n'était. Mais là comment on yemba. Zambe malamu. Isani. Afutambo. Azwali kabwana gratuite. Comment ko senga caché pour ya oyem. Aya yemba na caché pour nani.
Yako yemba. Biso tokenda oteya to senga caché. Biso toketeya ba évangile. To yebisa vanga na oteya bino caché. Jésus senga caché place na geno big sam. Le problème c'est que peuple de Dieu ba tanga critique. Na moment oyo mutu nyonso faut atanga les écritures. Soka tangi be critique et sungai. Omoni bana msusu famille na bango kiselinga bango te. Aka simbi kismo bisika album moko banda bimisa ngo ningisa ale pour akoya libela akwasu ko bimate. Pona nini? Mabe diable fibi yenyo so zayi nango wana. Na sensu wana journaliste. Eloko ya nginya loba siko na sujet oyo na bana oyo bana nzambe oyo nyonso bazu mwa ko banga. Eloko nyoko loba na bango na message oyo euti koleka na réseaux sociaux. Bon, et là on a kolobela bango message ya prophétie na bandaki bien na introduction na journaliste. Na lobby bien que nzambe ba finga kete. Ba maka penza me respecte, ba tonga penza mbete. Mutu afinga nzambe na mutu atonga nzambe c'est le diable. Ba critique ka prophétie te ba examiner kango. Le pomme ezani. Ba lobby le 8 événement go salama le 8 mai. Événement na siko balobi yango ke eza de la part du diable. So ngana opesa gloire na Satan. Biso bana na nzambe to na onction, to na grâce à nzambe, to bata mapo na Satan. Satan na mwana na nzambe akima nani. Biso to kima Satan, to Satan akima biso. En réalité, Satan nde fakimanga. Parce que la Bible dit celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que celui qui est dans le paradis. Il y a temps la Bible dit que celui qui trouve homme trouve le bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ça la différence. La raison pour laquelle bato bande ko la biso ba PD fois ça ba boa ba na mibal. Botika bilo bosalaka. Bende matoy ozaka mwana mubal. C'est ça. Les ibiens no bende matoy ozaka mwasi. Tika makamo salaka. Si, c'est fini. Le problème ya bana na nzambe bolongola kobanga. Bible lobi boye nzambe tondimela abangisaka batu te agrimasaka pe mutu te sera lobi lelo enlèvement salama et salama fin du monde mutebi jour nango azate babi peut-être eza signe fin du monde te babi te eza pe fin du monde te soki ezaki apocalypse fati po apocalypse lobi moment wana pe ligne na sanza et sangana olandi na apocalypse lobi on peut étoile 8 à likolo et kita Apocalypse le bien mais à l'obité que ekobimisa Satan na banji na ye basala musala evita to ebi bien que na moment au diable au monde en personne même ba journaliste bo mona Satan même bino journaliste bo ba bien so aucun enlèvement to ke paradis te to tikali wana potu na Satan ba nini e ba journaliste bo tune mituna te o bon Satan na ko kasi mukile changer ma beleza la ka boy ma patpe za ka boy Satan na sur le terrain a mon appel physiquement boy. Bon, tu n'es pas question de journaliste. Bon, dis-moi qui est journaliste, c'est pas un. Oh, tu n'as ça dans ça. Papa, c'est moi le diable, Lucifer. Je toi le diable. Ouais. Il y a des gens qui royauté, un monde, à Kambango, président aux alliés, roi, président, c'est Afrique, Europe, et ça, président. Il y a un émission que soulèvement monde au Salama. On a yebi soulèvement que l'Union Sama, même na Congo, qui habite Liban. Tu vois que soulèvement monde au Salama. Na sansouan mais événement o ba lo ba ka bo ba tamananda ku likambo esama 3 jours pour makambo esama en Égypte pour pharaon akangaki Israël siko awa makawane za nzambe mutawa frapper pharaon o siko babi diable mutako beta so nzamba tika diable abeta ba oya ye na kati ya moyo alukuta journaliste nzamba tika batu ba oya yiti ngane na ba Israël mbambo Satana ya bo ya bando chuba ngambeli na kufa. Oh, wana Bible ko cite. Ngana tika la mona Satana boité. Wana enlèvement de Jésus salami. Bat ba mona Satana boy bato ba to marque de la bête. Soki balobi ke non mikolo ko yaka ko lié comme na ba difficulté avant olia faut en marque de la bête. Je suis d'accord avec ça. Parce que ça va écriture. Si on a la marque de la bête, on a facilité à vivre normal. Si on a dit que liwe ko zalakate liwe okima, je suis d'accord avec ça. Mais au bazolo ba ke mulile côté ya ba signe ya apocalypse, bo bomba nini, bo zana ba bougie, bo zana ba mafuta, bo pakola rido na nini, kake ko beta, soki mungonga mutabenga yo, o ko bimatende ko na yo te, bana ndimite. Merci beaucoup ba nzambe bo uti ko zwa éclaircissement et pa ya pasteur Israël a lobi nyonso eza na makomi yango mutu koma yango nyonso soki ekomi bongo wana ekomi Bible ekomi kokosa biso. Nyonso eza na makomi.
mingi ya lobezali te to komoke na suka papa Israël na bandeko nyonso balandi biso conseil ni ko pesa bango mbala sima soki bayoki loka bongo ba esengi basala lolengeni na conseil na opesa tangu Jésus alobi ba signe attend de la fin atanga Égypte te atanga mboka Égypte te aloba bo mona be venema ya Sodome et Gomorrhe et Ninive et l'époque à Noé mais atanga Égypte te n'habite soinga na tanga rabi so Bible ngo ezaka différent ya ba anglais so baza Bible ba or biso ezaka ya ba or te nzo ezaka Bible moko n'habite caméra même so ka ko zwango so ezaka ba Bible ngo so ezaka ya ba or biso ezaka ya ba or te ya ba anglais ndeza ya ba or biso ezaka ya papier le problème ezo boma ba tuza technologie ya ba tu balingi Bible na kata téléphone makamnyo son téléphone makamnyo son téléphone est-ce que ça la bongo Bible fait dans un papier tanga les écritures saintes ça c'est l'écriture ya on dit que Jésus na mnona tanga Égypte te makambo de la fin après ça ba signe même Apocalypse ba tanga Égypte te so à Égypte ba koloba que prophète va dire à Égypte ba bien que ba prophète à Brésil ba ko s'arrêter bon prophète ba na Brésil na Congo ba prophète ba na Brazza ba même na Rwanda ba Kenya Cameroun ba prophète ba Côte d'Ivoire ba les pommes et ça boy ba na nzambe boka bien Bible est en noir sur blanc et le bas les camions sont clairs il faut lire la Bible bien makambo ya temps de la fin makambo esami na monde oyo tokoki ko accepter ngo eza makambo ya temps de la fin ba épidémie oyo na sens selon Apocalypse 6 va parler l'ange vert a frappé bato na l'ombre de la mort soki pe économie ya mboka kiti ya monde partout et ça ba signe à temps de la fin tokondi mango parce que selon pe sous Apocalypse mais tant balobi le 8 ya liboso to mona le 8 kala mingi ta total mais on a la kosenga la bana nzambe va se préparer spirituellement que Jésus revient jour Jésus roya to éviter pour ceux qui sont le 8 faut les 5 nzamba enlever bana enlèvement fait ça hein sur le 8 les 5 les 6 enlèvement fait ça la mokebité pour Christ frère pour peuple nzambe va souffrir pour Christ c'est souffrir pour la biso na croix biso dans la place à souffrir yo souffrir ndeni pour Jésus c'est ça la travail na croix yo la travail oh Jésus tanga makila na croix pour na travail oh pour na lola bazwa victoire ti victoire alors les si ezwa makala ange Michel bêta diable Lucifer Satan les diabolos à quoi c'est chaos à boka na mukilio à quoi ya chaos ya Bible dit voici je vous donner le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur les toutes les puissances des ténèbres c'est ça diable ici à quoi ya chaos journaliste on a pouvoir marcher du colonne batambola likola mutu azotelema te mutu aza kao akoya kao si on a lola kuna journaliste yo za na place diable aza na place te sikoyo nzamba tika musala o Christ asala na croix ya makasi o yemo Christ nzambe yemo le véritable de 1 Jean chapitre 5 le verset 20 jusqu'à verset 22 balobi on qui c'est lui qui est le véritable c'est Jésus-Christ babi bien c'est lui qui est le Dieu véritable musala o asala pour na biso le to za sauver allez na tamuke Christ tika peuple na ba souffrir jamais journaliste ya on a bisio bien ndeti yo na ebité le oui mais écoute wapi pour bino journaliste bo tambola ka fort so bino bo ken reportage te bo ken reportage hein merci beaucoup balobi mokolango e okotela yo wapi to yebi kaka biso ba na nzambe to yebi oyo nzambe ayebi kina kopesa ayebi ko protéger zali toujours ba na ye ba oyo bandimela ye Jésus akolinga te ba na ye ba sakanela bango pe akolinga pete makambo ekomela biso ba na ye mingi akolobezali te to komi na suka papa pesa biso ba bien mutu akopesa makambo likolo ba son ya trompette ce n'est pas le diable est-ce que diable azala likolo hein diable ba bwaka na se Mouton pesa fanfare, ce sont des anges. Barobeta papa son ya trompette. Mais quoi il s'abanda kuti? Pam pam pam. L'ange a bêti. Voilà Christ apparaît. Diable c'est le moment azana C. Biso to na pouvoir likola Satan. Ephésiens lobini to lutter contre les esprits hein, ouais céleste.
Voilà. Les esprits, on a battu diable. Est-ce que Mukonjabe esprit, c'est le diable? Non. Mukonjabe esprit, c'est le Saint-Esprit. Et si comment diable a comme nyokola mokili mobimba? Hein? Bafana nda pendant 3 jours. Pour diable a kangi bango en otage. Oh, en Égypte, les Nzambe mutaka a fantsaki ba Israélites pendant 3 jours. Les Égyptiens, ba mulili, nanga ba Israélites pour les Israélites. Mais tant ba Israélites ba obima na Égypte. Bien le binin, pendant la nuit, Nzambe va apparaître comme colonne de feu. Pendant la nuit, na jour apparaître comme une colonne de nuée. Et pour la web ça banana Nzambe pe nyonso journaliste bi surtout bino pe journaliste faut se repentir bon mama. Ça dit batu nyonso faut se repentir même les militaires. Ba bon la monter en bandi la crise. Ceux qui to comme na époque au diable au coma physiquement. Hein? Nous époque en yango que diable au coma physiquement. Ah voilà pas mais voilà pas mais baba que 2020 diable au coma physiquement. Baba ngote ba comment même la Bible était. Mais ngana yebi que journaliste yebarango batu nyonso ba yebaka ke diable a reparaître physique. Merci beaucoup Tokomi Nasuka. Opisi numéro de téléphone au Bondeli Pona Bana Nzambe nyonso. Avant de passer numéro de téléphone, nazobi sabana Nzambe boy. Bible lobi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis Bible baki ici encore. Toi, vous êtes des petits dieux. Yo uzanzambe ya muke. C'est-à-dire quoi? Nengo zawana. Bible bakisi na Romain. Alobi, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout en époque il y a condamnation. Mais Bible bakisi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Yango na bisi moi na nzambe nyonso ala ndanga bien. Satan esi tolonga ye. Satan esi akwea kao. Yango na sengi na mwana na nzambe nyonso ko se préparer, zala calme, concentre-toi en la prière, lukanzambe pe bongwama. OK, événement o épidémie yo et sali batebele bazonga sima, ba reconnaître il y a des vrais serviteurs, il y a des faux. Hein? Et sali pe batu bazonga la vie à prière. Batebele ba boy ba mabaya ba deuxième bureau, troisième bureau, ba oté ya bangote. Bango mo ba quitter pour mo quitter, les sali est individuel. Nakozanga lola te à cause de mutuka. Nakozanga lola te à cause d'impudicité. Nakozanga lola te à cause de bilo mo izanga tina. Na sasuana. Yango journaliste mikolo ezoya ke bino ba journaliste bozala na ba travail makas na zolo ba sikoyo tant que mosala na nzambe. Événement o le 8 mars et le 8 mai. Tozo zelango biso nyonso na bino. Ndenge prophétie et lobby to critiquer prophétie te. To lobby mais pona ngai. Je prépare pas physiquement. Moi je prépare spirituellement. Na biloko ba tang ba to somba ngana somba ngati. So ezali ezali. So pe ba o kabela ngana pas de problème. Mais ngana zo se crocher mingi na Christ na Bible na écriture. Pona nga nazo croire que Apocalypse ndem ta sur le terrain na sens wana. Mais wana Égypte, Yesu aloba ngakamba Égypte te. Akimagande na Égypte. Agenande obata matin Hérode bazulu ba boma Jésus qui Marie na jeté ba kenene na Égypte. Mais atikala betela mutute ko bastina sande ya fait Égypte boy te. Yango na ngisiko na prier avant na prier na bité na pesa numéro de téléphone plus 243 98 99 25 13 plus 243 090 et plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 wana soko bengi ozwa le prophète Israël mbam obi ba prophète belé ba sangana ba lobaki eloko moko mais prophète moko nde yakoloba le kambo est différent comme on est ni miché ndenga pe na lobi na bana nzambe nyonso eloko wana liboso na nzambe ezaliti liboso ya bana nzambe ezate et utikala osala mate ya en place bozali bolandi biso na bokebi nzamba pambola bino na pe na bondi la kupona le 8 mars sango pour nzambe a protéger bana na ye pour diable atikala zwa mwana moko ti sans soi Père céleste na tiki le 8 mai na maboko na yo Zambe na Israël au nom puissant de Jésus-Christ na sengi be esprit nyonso ezolinga emela ba makila ya batu Zambe na tindi l'ange de l'Éternel te sengi au secours ya l'ange ya ciel que l'ange o abundela ki David bitumba o apesa victoire tilelo l'ange de l'Éternel a nous narraté que l'ange akita abunda pour na peuple ya monde entier o babanga Christ po yolobi na
Psaume 103, le verset 13. Lokola papa zakana mawa pona bana ye. Yo penzambe ozakana mawa na ba oyo babangaka yo. Seigneur, protégez biso. Éternel Dieu de grâce, makila mutumote etanga. Éternel Dieu de grâce, gloire ya Satan et Zomatene sika oyo. Kombo ya Christ n'est pas solution pour la vie. Kombo ya Jésus-Christ n'est ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na déclaré mboka nyonso ya Europe partout monde à Dieu. Na déclaré bénédiction likona bango pays Afrique. Miracle est accompagné bango au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour Christ okoya au PC signe. Père, tous la temps. Père, tous après. Église ezobengayo viens. Église ezobengayo viens. Saint-Esprit, merci pour nous nyos balandi biso. Oh nyos sa malade, abanda ikobela, a un problème à santé. Tika guérison ekota au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na sengi na mutu nyos liboso ya porte na yo, zwa kombo à Jésus-Christ. Koma loba, c'est Jésus-Christ ma protection, c'est Jésus-Christ ma délivrance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, na pamboli mission mujo so landa biso et loko asike sa na vie na ye na kombo na Yesu masia o abana ko banga longo la kombo na Yesu. Au nom de Jésus, Bible lobi parle. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Na bonde pona o ba bongwa mate ba bongla motema nzambe. Ba musicien chrétien o ba benga musicien chrétien o ba bongwa mate ba ibi nzambe te ba iba nzambe ba tika masuba yela nzambe ba sel na nzambe o ba na ba bikeko na ba église o ba koti idolâtrie koti na église tika miracle kota wana ba bongla motema ba domination so diabolique et satanique nzambe na Israël. Bible ebi singa église za corps de Christ. Christ yo ko uzande église. Père, tika église za la béni. Peuple de Dieu, tous les pasteurs de Dieu, évangélistes, prophétesses, prophètes, nous sommes monde, Nzambe asunga les prophétesses partout dans le monde, les chrétiens aussi, ba continuer à prier, ba vie à prier matabango, ba païen va se repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Balobi kimi Nzambe za likolo ya banana. Merci beaucoup to komi na suka na peshili susumbote na papa Edouard Mane na bosanité maman GH. Na bosanité Movier Dide manager na Paris, na bosanité Christian Lukengu balobi na États-Unis, na bosanité Movier pa mundaya na Paris, na bosanité Gibi Kuki motema ya Elena Tanda, na bosanité Die Koleka, na bosanité pa mundaya balobi moninga ya Rigo Star na Paris, na bosanité mon papa d'Alliance Mbambo na Paris, na bosanité na bandeko nyonso oyo balandi biso to kutani mbala sima na bosanité mon caméraman babi Michel et Michel marameleng na sima babi Michel papa journaliste les pommes attendent ba église ezozonga ba chrétien ba frère ba sœur ba se repentir na sens que ba te ba musicien ba te na ba loinge na bango ba na église ba msu ba yaka na ba église ba bongo mate ba yaka nde njongjing aya beti ba pesela ba guitariste ba drummer ba chanteur belé ba njongjing na ba mémoire na ba église na boule ba ser voilà na ba danse na bango wana de ba tumsu ba te tango église ekozonga tokosala boy tokosala te nzambe basakana nete journaliste nzamba boma na bal na likofi bon moi mbala Abigail akufa ndengini parce que anosakana nzambe ba frère ba menga bongo mate o ezatan o sakana te pour nzamba azo intervenir physiquement pe physique ba sakana nzambe nzamba intervenir physiquement pe spirituellement ba frère ba bongo mate ba na ba église ba mbria ba pasteur ya nzambe ba mbria biloko nzambe ba pesa action de grâce na ba sacrifice na passe nzamba ba boma ba. Merci beaucoup to komina suka na pesi mon caméraman réalisateur Michel na sima caméra. Merci beaucoup to kutani mbala sima bye.